Mbote lisusu bandeko baladia to comme wapi lenge to mesana ko kutana ko solola. Mais lelo comme mo mesano to la kaka bino to yebisa ka pe bino congolais nyonso o azo sala makamalamu aza ko accélérer na makambo na ye biso na magazine to comme wapi to soutenir ba congolais wana parce que na mboka na biso Congo to zaka habitude mutabeli end mutabeli Afrique du Sud mutabeli mikila poto to bossa ke ba congolais o so le mon musala o ngazo sala nazo ko sala opération o ateke muta panzani o mreza defoni awa kana Congo lobi ke zali to bossa makambo wana mais na ba congolais o ba zongisa confiance wana na mboka na biso Congo congolais aso mungani congolais ya moto kiti awa na cabinet ya Dr Mokijo lokola mo mesano to za bongo na suka ya mois tozokota mois de décembre alaka kabino 21e anniversaire na ye bandeko nyonso produit était comme $10 et était comme $5 ou était comme $20 était comme $15 na frais osana bikila poto DHL ofele yo pesa monga produit ye monga kotela yo ikikuno ofele to kiti awa poto solola amashako lokola mo mesana to tuna ye makambo ebisaka biso na décembre bokosaka ya solo et puis bozo ko envisager 21e anniversaire ya Dr Mokijo ya cabinet Mokijo na Congo Kinshasa libanda ya mboka na ba pays nyonso tout comme ye eza cabinet international ya to stoko so na lelo bola na bokebi nyonso mais na linga ibisalo likambo boye omoni so oteka matembe so nyakate matembe to ni saka fufu pe so nyakate bola na bokebi nyonso nindo sa adon na cabinet ya Dr Mokijo boni santé mama chako. Très bien ndenge ozomona kaka ndenge ozomona nazo tepa kaka na zakaka toujours bazomenga omona kenza ndenge nini ngai nalobaka monde tek toujours soko yete na Jova mama monde tek asukolanga na tala bozomona ndina zo tepa yango wana. OK mama chako bola kaka bato 21e anniversaire ya cabinet Mokijo Dr Mokijo oyo ye aswanyaka te ya traitaka eza différence ko soigner na muta koti basali fiche makambo sa na cabinet de Dr Mokijo na ebité asala rango pas pouvoir ba ninga to ndiri pona na mona yango te ke nzoto apamba il faut ba nendo mona mutabela malaria pa obotama wapi osalaka wapi tata na onani après abandi ebanda mbula nini ok na ba cabinet muso koti malama kaka mama obeli nini nduta zo sabo pakola mais pas d'abino ezalaka la fiche et bandaka bon pour nani mais yo moko zome mon docteur atanga do posona biso malam akota classe asilisa pona lopo aza chercheur asalaka bakisi na ye na ba produit ba nzete na biso ya mboka biloko na nyonso sala maka ya mboka bio po atanga ngote bongo yo mona kasoko keta ata na hôpital obeli mo fièvre bako banani na fiche na yo te mama bona bata pona ni po docteur ayeba maladi na yo ewuta wapi yango na yasala ka ya zana ndi babisalela sele ya mino kwa pamba te ye akotala mo poso na yo bandaka ndenge nini po ayeba mbula nini bandaka po ndenge nini akopesa yo produit na yo na ndenge ya mbula wana bandaka omoni biso mususu o ese banda kala esala ta bas 30 ans na kata nzoto akoyeba ndenge fatu no ba question te le vrai docteur c'est lui parce que ayebi le posopé très bien ayebi ndenge nini moto asala lo maladi wana ndenge nini kotaki pe ndenge nini akoko bimisango. OK bande ko sa émission na mama Chako na la grande surprise na biso phénomène la die sobe akoti kota la Dr Mokijo ndenge zala kaka yem tasla ke yazala dans le bitel na ko tika be boiter malgré ça en plein tournage ngabe fina pesa na télé de scène na pesa maloba ba congolais baso balanda ngai phénomène sobe so na comment boy grâce à Dr Mokijo. OK bande ko balandi par la grande surprise mo to bande ke émission o ya ko fanda na mama Chako par la grande surprise phénomène sobe à côté azanika des passages à ko lekana makamuna ya tournage ndenge zalaka. Mais tu as joué mon pied dans le cabinet de Dr Mokijo. Ah, le cancer ça tournage. Bah il vit maman ya Zaria wa mama Chako na izaka tena ko le kando wante. Na tari susu sika Zari ipa ya muni bisu
awa ezali pas patron ya biso Ah oui. Donc docteur Mugizo donc ye aza patron ya biso ya Luposo nanu biso ozamona patron ya Luposo donc ye aza nzambe ya Luposo kuna natenda bato mso aza uwela ukanda boilu moko te batémoignage ezali biso mo ba virgule na biso so utali yo moko umema sango eza yoka 21e anniversaire ya docteur Mugizo ya cabinet oyo eza le 29 décembre oyo 21e anniversaire ba congolais basali banda Kinshasa basana Kinshasa awa balingi bayeba phénomène esobe ozalaka ndenge nini koma boy nana komisa yo boy bayeba témoignage et koma quoi boy osamo et koma quoi oyo mais docteur Mugizo tango asimbi ngai abandena na pesa ngai exemple ya mona mama si akondeni ngai bi bon oui na mona mama si ako ça va yo na mama si akote banda buyeba ye na Luposo oyo tango moko dinga usala kwa bu docteur Mugizo tango azango azungise biso mama si ako tuyebaka akama tenga femme nom azungise ngai ilonga ba bébé uzumo nazo anda bana baza moi busa nga rubina petit nga je m'appelle petit ote papa uzungi mwana mke makasi tina sena ngai donc pana on a des chambres wa izali combien au début le 29 décembre nde anniversaire docteur Mugizo nde alobi bande ko tuba zoka soin awa so so ba kiss na $10 kiss na $5 bakitisi en plus na bénéfice dans la personne qui va kitisi ba personne na mususu matabis mais oui docteur Mugizo déjà yé kulubea yé lokote ya suicide na izaka nini suicide na izaka pena mbongo te moni ba mbongo oyo ya kamata yango akendaka ba putu asumba bakisi asala ba recherche uzomona po atunga bisu so taribia ba mbongo ka tupesa ye yango na kaka aslukira biso bakisi na yango uzomona mais ye suicide na izaka Luposo ibeba te surtout ya ba congolais ya bana mbuka. Et puis, dans le témoignage, docteur Mugizo akendaka na baputu, tam susuiza akena putu pana rikamuna yete. On a vu kenda ukeputu ka usumba biramba ukeputu ya kendaka wana te. Ya utambula te. Ye akendaka iza na bandi kumsusu na baputu uza mona penda boya vana na putu. Mais so utari poso na yeboyi. Mabe perdu. Mais ya kenda za traité tina poto baza uta poto baza uyati awa baza ulanda traitement. OK, yango pa lobby 2019 batutu bakota 2019 masumu na bango o nazana makwanza o mapalata ifetika 2019 2020 pas de mabiata. Pourquoi 2020 ukuta na una makwanza pourquoi uzamona pourquoi ukuta na makwanza na 2020 yango wana penako 2020 oyo akuta na makwanza to akuta na mabiata to akuti na nini wana seka ubunga na Yesu te akubunga te biso to bunga toujours abunga na Yesu te aya mona docteur Mugizo pe docteur azana ina aya basimba ye Luposo aubika. OK bakolenya so bakola na biso sikoyo na Congo Kinshasa pe libanda mboka phénomène la di esobe oyo nini message nini fort ko pesa bango pour na cabinet docteur Mugizo. Vraiment ezali émotion ya mama sako nga kutika ka na de ranze mamke mais na usenga pena usarapi émotion msusu ata après mama sako sa penanga pan tout meka expliquer na yibi déjà mama ayebi ko expliquer docteur Mugizo très bien mais ngapi na meka susu ko expliquer moi ndambo na yibi pona ngamu pia za témoignage po asimbinga Luposo lero bato msusu bakoma kuya utonanga ba femme no misobe usala nini ngaribi nga za docteur oto la kisanga tende bana kisayo ngape ngaribi no na la sote docteur Mugizo so kena victoire umona place zawana na bandali umona na remba umona siwa ngana kendo urasa na yibi pekutute ngaba mwaka na tebo ina bungi na yibi na ndeno ko speaker te na rubana ba unde wa donc pana cabinet ya docteur Mugizo vraiment ikendar bisu nga zaka fier mingi kutundenge zayo wana donc ate so docteur Mugizo ba wazo yate kumsupe na banda kukanga bato na nzila yo na kangio na za memo za kana za mbote te tokei ngamo no futira faut kukanga bato msusu. Merci Nico. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. OK, allez. OK, de bien. OK, maman Sako. Na ubwaka na ndali. Soki bolingi bozwa cabinet ya docteur Mugizo
lemba avec lubefu omoni deuxième porte tant ozo virer kaka deuxième porte africaine il faut deuxième porte africaine outi lemba outi kingasani na outi matete na outi maluku na outi bandal nabi deuxième porte africaine oluka avec lubefu omona cabinet Mogisho Zawana oye na bandal bakayao a diagonale la police en Mbata okomona cabinet Mogisho Zawana oye na Victoire a diagonale la police ya Funa district ya Funa omona cabinet Mogisho pe ezana za misatu ba numéro za affiché bandeko bazali libanda mboka na baza awa soki l'explication na pesi omona za clarté obengi na numéro wana okozwa docteur Mogisho to pe cabinet na direct bosona mama Chako to bande ko sula masula ba imboka masula ba congolais le 29 décembre oyo eza anniversaire ya cabinet ya docteur Mogisho to wuti ko na ndeko na yo la biesobe na mona réaction na yo tango mona ki leki na yo la biesobe c'est que ndenge mama natala kilo poso leki na ngesobe ndenge komi ngebu mama na ngai yo zovana na ndako ulekisa tango papa yaka balongolo ba mangwangwa wana nyoso te neko zovana na ndako wana ozolekisa lere no pamba te bakosaka na kenda na zwa résultat moko te mais pas mwana yo mwana moke na mayele na ye kaka mwana moke asali produit ya kitoko aza kosala pona loposo ya biso bana koko tolongwa na babiloko wana tozalaki nango ya mangwangwa baposo lokola bangando elongwa mama biata so mabiata na makolo nzoto nanga baloto basolo epa na ye aza fe ye loposo ya moindo ayebi yango koleka na mindele basi na mindele baeshua babiloko oyo atoke poto okukuta bango kuna epele mais na poto mindele bayali ya mayele pe bayali batrouva yango te mais pas na biso mwana na biso Mogisho mon docteur atrouva malade obo esila nini ezalaka place to kombaki to pesa mo na ngo bien te nini oyo ezosalaki bacongolais bele baposina bango ebeba bamakwanza baloto bapobi makamwa bien te pona nini bacongolais so bakoto nini nanga ba cause nango eza nini bipakola pi bisangisa oyo kashako lelo akobi boy mashako ozopakola nini ngapela na kuma ale bako osali ba solution ya mabe yo kamata tya nelongi lobi olamuka mangwango ebimi osangando ebimi osakoba na elongi nanga okoma olela na kutsala ndengeni elongi komi mabe yo mo ndo omilukeli yake pa ya Mogisho asala ka pe ye moko akupesa produit mo ekosala pe sembe atoza pembe yake pa Mogisho akupesa produit ya koyesa kipembe na yo wana kitoko makasi oza mwindu soko lingo oyo la chokolo oyo choko akopesa oyo komi chocolat moko batu biso tala yo ba moi si chocolat boya uti wapi mama tika kovanda tika kosiba babiloko wana pamba ba maladi yango ya po ko enumérer biso ko biso sota moko pote ba batu bango na kama kwanza banduta nini na nini oyo ezali docteur Mogisho atretaka papa mapalata makwanza wana loto bo mangwanga na biso oyo batampo yo evimba evande la biso wana ata après 50 ans akotraiter okubonga mama mabiata papa soko ye et pas mon docteur Mogisho ba pese ba produit na yo okomona ne okuma lembele maneti mama olata pas de complexe okikasa le ba maneti lata yo oye awa ya kande koyoka biyoka yoka te kosoma bisoma soma te awa produit nyos papa naza mwa mwindu nacha mwindu moko chocolat moko kitoko akopesu po ye moko ya chocolat po bomona ka yete bomona soko tali ye okoloba ya buta États-Unis oui akena kana be États-Unis banini mais le poso wana haïtien akosa kitoko makasi OK il faut ye bango boyi ezana batu mususu batetaka te ye soro senge ki sa docteur Mogisho tenele matembele atenele wangila eza biloka kolia ezo soigner poté numéro za affiché wana benga okozwa ye moko docteur Mogisho banda kosala na ye émission oyo
toujours la demande déclaration ya muto yo abongi mais abongi te le comme témoignage nanto mutabenga biso to docteur Mogijo a instructé ngambongo docteur Mogijo datine mbongo pour ya te to ko na makambo wana te toujours la demande ya mutu docteur Mogijo a soigné bien ba soli pabi na souffrance ya pona na umeli yo mutu mundo bongisi na kilapoto na koloba mais en tout cas c'est un problème boye bindenge le kaka donc déclaration to joie mutu ya bongisi comprendre et là on a eu confiance mama Chako et pas docteur Mogijo banda ko sala na ye confiance ba congolais ba lingaka po au moins bande bon la somme kilapoto bazui ba choc mingi mudu musate ka kanema tembela bengi bango oh na sala kisa po tindela ngambongo atindeli ngai donc des na bateau bazana maîtrise oyo bayebi le poso ya biso bato mwindu message nini okopesa bande ko nyonso pour la confiance au docteur Mogijo bazongi ça peut confiance na bango papa maman confiance au pesa mon docteur international mon docteur Mogijo confiance wana bo tikala kaka nango boyoka biyoka yokate yo lelo yo lobi bangwanga nange sili mon docteur l'accent na sala témoignage ndenge okoko ya la kena église lelo obiki na likamoto songolo maladi songolo osaka témoignage mais yo sengi pe osala pe témoignage na yo ke ngai malade sili lelo oko bando fundo opesa nga boy pesa ngo yemta senga ki yo te yo moko ndo yaki ko senga okomi biloba loba mais oyebite mon docteur asili yo bangwango wana yango wana to boyi sikoyo ba photo na bino tokozwa kaliso ba témoignage te to boyi yango parce que bokomi ko memela biso mabe biso toza bana nzambe Jehova linga makambo wana te tolinga ko swana te biloba loba te confiance au ngana yo confiance au pesa ya docteur mon docteur Mogijo zalaka kanango tinda kaka somba ba produit toko somba ba produit na yo décembre mobimbo osombi ba produit na yo mama cadeau na yo yalite bakotia soko yo ozamona mwasi mon docteur alobi asali pe ya suke kola biso ba sitala awa nyoso ba suke katana mon docteur alobi ayoko sauver pe biso apeso cadeau ya produit ya suki soko ozamona mobile abaki seli su matabisi alobi bana ngai ane oyo esili la biso boyete funa sala pe surprise pa bana ngai ti na décembre mobeko sila ba surprise na surprise et ba cadeau Noël bonne année boko soit et pas mon docteur alingi bino mingi docteur na bina loposo ya solo ndeyi alingi biso mingi tande to koma to komi komona na bato pe alobi to kota 2020 na loposo salité te soko côté la 2020 na loposo salité je vais komona yo akoloba oyo yangai te yako yaka baswanyo leo ozape matabisi na yo oyo yoko somba soko somba ka yo ya 5 dollars soko ya 20 dollars ya 100 dollars matabisi na yo ezatala meke mama yakamba OK donc kende koshite mokie na suka mais na yebisi bino boye oyo nyos alingi ya mona cabinet ya docteur Mogijo awa na victoire a diagonale na district afuna otala ngambo na yo omona batie photo na Machako na photo de la DSUB ba komi cabinet docteur Mogijo OK kuna na bandal abenga ngo bandal bakayao sozo kende chibangu arrêt babenga ngo arrêt presque opération la police ya mbata ezalaka a diagonale arrêt ya transco ezalaka wana na sima okomona cabinet ya docteur Mogijo OK kuna na Lemba deuxième porte ya Fikini foire internationale de Kinshasa o na zana kingasani maluku kala tango zo virer wana avec le bœuf o mona même couleur kaka bleu o mona cabinet ya docteur Mogijo azana ba numéro eza wana eza aye benga komele na WhatsApp okozwa moko directement mais alobi boye eloko ngala tina mutu na ngai 2020 au moni le 25 décembre biso tokozala na kobina na makamasa malamu na martyr mais ya alobi boye oh makwanza mapalata oh mabiata 2020 mutakota na ngoto loto mutakota na ngote nyoso to tika na 2019 oyo kisi ezaka 5 dollars yo kosoma na 2 dollars .5
atele sur ma tabisi ya mususu bande ko ngai et puis docteur congolais mutu mundu lokola yo on a que de mikila poto po na nge déranger raté awa na Kinshasa mama Chako message une fort oyo ko pesa pour na anniversaire ya cabinet ya docteur Mogijo oyo ngeko salama awa na le 29 décembre mais le oyo message ni fort au docteur Mogijo a bombeli ba yimboka ba congolais nyos ba na sosiko alobi boye bana na ye oyo nyos azana maladi e na mikila poto mikile Afrique boya na lombango boya kozwa ba produit na bino boni okuvanda kana ndako mama papa boni ozana ba maladi na yo ya mangwangwa uzotika na ndako ya mabiata ba loto yaka et pas docteur Mogijo asilisa kango alobi yaka okozwa pe matabisi na yo c'est le moment soko ozwa kami balé par mois okomi na misato omoni te garder moi ya yo olinga ko somba ya misato moi wana olobi basi ba pesa nga cadeau moi mboko no pe batami ya c'est le moment boya ebele boya mois de décembre ba cadeau apesi mino ba cadeau yaka et pas docteur Mogijo et pas musuté kuna kokende kuna te longue vie eza kuna te biso ne ba longue vie yango mama Chako yo banga ka te tango sala ka publicité docteur Mogijo c'est docteur Mogijo makambo salaka ezaka réel to bo sala ka théâtre oyo sala papa théâtre nini si ba mona kangai ba musu kutu ba yaka na tongo na ndaku na ngai ba yaka okuta kanga de nazali ba mona ngisa ka pona na alti boyete ba ko mona kangai ke ya solo Mogijo mona mutu musu awuti wenze ka sikoyo lena yini Machako mususu venda uzo ya kotalo kaka boy akoya tina ya tupesa na mo pepe ngabi mamoko ya kopesa kata na mo pepe ya ba maladi otozo benga ngosikoyo zoko ebola mama talanga ka ndenge moninga mama ya solo akotouche yo mama ngai na kokoko sabino te ngako baleki na ngai bango moko bazaki tembe me bango moko bakomo ya omona na bengi ngabi ya kana ndoleka moni ya solo ani ye wana boza komona na ba théâtre bomona ka yeta ta ndenga komisiko azozwa ka ba traitement na ye kolemba te mama kolemba te yakaka kaka okomona ozozwa lelo kiso atana kate amoni siko ekomi boto changer kisi apesu ezali cabinet ya solo ya médecin pour médecin soka moni lelo libumpasi alobi lobi te diminuer muke abi boto sala apesu susu oya kosilisa ngomba na moko omoni ndenge yalaka yo kuna ka pona mbongo yaka yakozwa depesa pomona ngabo me pa na yebo ete mona nzambe wana za mona nzambe mona juva boya lokuta ya zaka na lokuta te alobaka nde bosolo obebo solo ba produit ya docteur Mogijo mon docteur international ça fait OK merci Machako retourne de na mokolo mwa lelo na ebisaka bino docteur Mogijo wana aza congolais 100% congolais. Tous la gare au Beli Inde, au Beli Chine, au Beli Dubaï. Awa siko malade à poso. Mudazu solution ngeza congolais ndekona biso. To tche maboko te. To ke siko sali libanda mboka. Yango yo to ko Beli même gouvernement. Ba to ebozo kanisa ba péter moyen entreprise. Ba to soutenir ba docteur Mogijo oyo. Bango. Ozo ba mbongo ba pesi l'Assemblée nationale wana BJ. Bon luka bango ba chercher oyo comme bezo sala ngoya muke misolo sala ngoya ngoyo sala ngoya minene ba congolais nyoso ba se retrouver et comme à usine ba produit sala oyo 100,000 sala ngoba 5,000 ba 15,000 ba congolais baso ba se retrouver to teka ka pena mikili mususu makambo tango tozo mwa zo beta ka sete pour na émission oyo pour na makambo oyo boza libanda mboka bolandi biso toye awa ko sala ba aventure te ndenge to landa ka chifam na sima ba docteur Kabe ndenge tozo landa ndeko na docteur Mogijo pour les congolais tout va se retrouver biso awa tozo sala pour les congolais va bénéficier makanisi savoir et docteur Mogijo to suki après mon kolomalo tikete kimi ya nzambe ezala na maboti na bino ndeko docteur Mokomalo